ngoto. Eli Mombo mwana ngoto tangu yifeli ngoka yebelemi. Retour Moko Makabidi. C'est très très bien. On a besoin na Bolandio, Landa Kiwana, to mekaki kopesa na historique ya ba révolution oyo et seulement na Congo. Na besoin ngai moko moto na epesa qui était le premier de tous les révolutionnaires na Congo ezalé Papa Simon Kimbangu ye alors là soit na au sala qui erreur parce que Kimbangu a sa révolution il y a eu aucun changement. C'était un type qui s'est opposé à la Mindele donc continue. Bon, moi je vais redire des choses que Mwindo Okoma Mundele Okoma Mwindo, il a prédit les indépendances, l'indépendance est là. Il a prédit plein de choses qui existent aujourd'hui. Alors, une révolution, pas nécessairement usage d'armes. La prochaine révolution qui se passe maintenant en Islande, c'est la révolution Salamina Mindou Kité. C'est pourquoi on n'en parle pas, que c'était un mauvais exemple pour éjecter les partis libéral, entre guillemets, capitalistes. Bon, Tochango Pembe Niwana, il y a que le premier des révolutionnaires était Simon Kimbangu parce qu'il a joué sur le mental des gens qui ont pris conscience vers les indépendants déjà en 1921. C'est ce que j'ai dit au départ. Là. Alors, tu peux définir la révolution en Dengenyonso, to mona qui était révolution Oyokanda et l'Okozali Kopé Sabiso, révolution pour notre sol et sous-sol. Ma belle à Congo, l'objet de notre Yangoana et pas yo telemeli ozwa. Évidemment, Oyo, ndenge ngai na lobelaki, ndenge tozali ko avancer parce que la première révolution, celle que moi je cite en exemple, c'est de Simon Kimbangu. Abundelaki makamusu sute, ma belé à Congo, pour le Congo, et Batumwindu ba sepelana, jouissance à biloko na bango, parce qu'il était bien conscient de l'exploitation, Oyo ba belge basé ko sala, na mboka na biso, ko dominer Batu, ko boma, etc., etc. Donc, c'était pour mettre un terme. Alors, donc, c'est ce que j'ai dit, moi, au départ. Alors, comme l'émission est copatronnée, je pense que n'a pas ça n'a pas yambota zambwana, après ça biso précision. Mais sinon, tout ça, la révolution de la terre qui nous aime. La terre nous donne tout. Elle nous a tout donné et nous, à notre tour, nous ne la protégeons pas. Téléphone, personne ta téléphone, là, tout ça, comment on a été? Ok, mon téléphone, tozali comme on a yote zoa maloba, soki osilisi, bon, mutazambwa zoa repréciser les soukasi, tozali na révolution, une révolution pour notre terre. Et dans notre terre, il y aura des révolutions agraires, il y aura beaucoup d'autres révolutions. Oh, biso toko ça le changement, oyo, et c'est la bénéfique pour Nabiso, Bana Congo. C'est ce que je voudrais dire, m'pe tozali kokoba na 4 émissions. Ndeko ya na téléphone. Zwa maloba ngaya wanaze komona yote kasi zwa maloba na sima na yo mbotazambwana a compléter ngai. OK, merci papa ndemo fili kopesa nga maloba. Nga la ndaki ndeko zambwana tanga bande koloba mon révolution, il y a bande koloba na sens il y a révolte populaire. Il y a révolte populaire contre le régime en place, contre l'injustice sociale. Dans mboka na biso et puis banaye koloba la révolution révolte populaire contre sommet à francophonie abanaye koloba na sens wana na ebité pene ngam na bien te mazo na sens wana il y a révolution c'est vrai tu dis que ba révolution est belé et ça na bandenge belé mais révolution papa Zambona zoloba ezali révolution contre la francophonie, révolution contre la dictature occidentale dans notre pays, révolution contre territoire et à Congo, tout peut m'abeler à Congo, n'ing bapa baling kozwango. Alors, bande comme ça, ça la semblante, je sais pas quoi, pour nous perturber mission. Papa Zambon a dit très clair dans ma déclaration, parce que makambo toujours déjà makambo à Congo, déjà makambo ya réunion, il y a francophonie, ils ont que ces pays ça va congolais nous sauter, parce que francophonie wana, ils ont la charte nango, la charte nango baloba que francophonie et qu'on se tenir dans un pays démocratique, un pays où on va respecter les droits de l'homme. Tout le monde a francophonie, il fallait se tenir dans Mali.
ezalaka annulé balongolaka yango parce que bamonaka ke Mali eza pays oyo ebandaki korespecter droit de l'homme te. Francophonie il fallait se tenir na Madagascar balongolaka yango parce que bamonaki ke Madagascar à l'époque ezalaki pays oyo ebandaki koremplir droit de l'homme te. Alors sikoyo biso bakongolais toza kocomprendre te mécanisme ezosalama na se wana soubassement ezosalama oyo ezosala ke babelge bango bazo se tenir que francophonie esalama na kine mais finalement biso bakongolais donc tozo comprendre te mais ekosalama na kine sur quelle base parce que biso moko bakongolais tozali kovivre mboka wana ndenge ezali bango babelge bayebi il y a eu 8 millions de morts nulle part au monde et ça a mis kaka Congo donc 8 millions de morts mais malgré cela guerre wana tilelo guerre efilité bato bazoko kofa mais comment se fait-il bango bakesa la francophonie en plus bayebi bien que Kanambe a triché na ba élection au vie et au su de tout le monde que président Ouazaki Eli azali wana en plus ça va en résidence surveillée. Mais Kanambe a voulu diriger Mbokana par défi, a vu pouvoir par défi. Bango ba belge ba bien bien. Tolanda ki bandeko ba gene ko porter plainte en France contre Teni, la francophonie wana na Kinshasa. Mais le juge wana a rejeté dossier, a rejeté dossier comme quoi que francophonie il faut se tenir na Kinshasa vouloir ou pas contre le gré des Congolais. Donc voilà donc place nous devons comprendre comment francophonie peut se tenir dans Congo. Alors, ce qui francophonie peut se tenir dans Congo, c'est le jour J où les Congolais ont profité dans le rôle de l'Obarake, Babomarabiso, alors bango baye barate, yé Kanambe awangana kabomara Congolais, alors le rôle de la télévision au monde entier, médias au monde entier, nous sommes la braquer dans le sommet dans Bangwana. Soit-disant la francophonie et zande siko pona Kanambe aboma ba Congolais nyo sonenga mesana. Raison pour laquelle on a lancé appel à tous les Congolais. Bande konyo so bazana diaspora ba benga bande kona bango ba bima journée wana. Faut ba la kisa mindele François Hollande na ba Belge Didier Renders les corrompus faut ba yo kasoni. Faut ba mona que nous avons un président qui a été élu. Bango balakisa biso démocratie, que démocratie c'est le pouvoir du peuple, le suffrage universel. Peuple a voté Moutunaï. Bango mo mindele mutu balakisa biso. Alors finalement démocratie ngo ezali kaka pona bango ba mindele ou eza pona biso te. Nazoka bozolo ba makambo eleki na Islande, mais papa, Islande wana eza ba mindele. Ba mindele basala ba loi pona bango moko. Mais pona biso, soki yo sali ndengo wana au commis rebelle. Ce qu'on s'aligne au commis révolutionnaire, bako bamo ba vocabulaire rebelle. Et on a tout comparé Islande, Zaba Mindele, biso Zaba noir. Mais ce que nous devons faire, journée à francophonie wana, batunyo sobako bimali banda, photo marché, to la kisabango que nous avons un président qui a été élu. Donc, et puis pendant de quoi il y a leader non. Moi, je pense pas les Cambouya Congo, les Cambouya leader de Ayananda Kuno pour expliquer que Kanambe n'est pas congolais. On a besoin leader de pour expliquer que Chebeya Arma Tungulu Babomaye. On a besoin leader de pour expliquer que na Congo na Kivu bazali ko violer ba maman. C'est le problème de conscience. Biso ba Congolais nder moto za la conscience. Tala depuis moi na ona Cédric Amiziki sa na moto. Congolais na landai. Depuis Arma Tungula Bamba Libanga akufa. Congolais na landai, c'est la peur. Biso ba Congolais, on aime trop vivre. Nous aimons la vie. Ça, tolingi kobina, tolingi komela, tolingi kolata, tolingi vie trop. Alors, ce qui fait que soy muninga sale action, azana bato ba kolande na simate. Problème ezoboma biso ba Congolais ya mwana. Et on a lobé ça inga mawa tant ndeko DSV a cette mission que to critiquer papa Tshisekedi. Et ça inga mawa parce que papa wana bandi bitumba biso ba yo nga zoloba non na botamité. Depuis 1970
papa on a banni bitumbati lelo mutande ngona yo ko faire l'émission ko critiquer même à tout ta sale erreur na maloba ndenge batunso ba ki a sale erreur na maloba loba na batuke na stade bozonga bokezela na pongia ba bébé ata kuta sale erreur na maloba yo ko leka papa wana na ténacité na vivacité na détermination il y a l'Itoya Sala depuis 1970 les autres en a 2013 nadia koko kango biso to va combien la diaspora moi ba marche to va ko benga na radio ke to lembi ba marche to lembi mais to sali combat pendant combien de temps hein pendant combien de temps autre lembi marche mais mutande ngona wala ko étaler to juger vraiment ça c'est la folie et on a encore pour la dernière fois que jour à francophonie to benga bandeko to marché to la mundele ke to zana président o yazaki eli ye nani ye kanambe na batu na ba François na soki ba nani ba mona au contraire et puis biso après la diaspora to ko marché pour na kolakisa ke francophonie wana c'est une trahison contre la démocratie. C'est qu'eux-mêmes nous ont montré, parce qu'ils nous ont appris la démocratie. Mais la démocratie est applicable et pas na bango, tout peut pas inabiso. C'est ça le problème. Donc, mon akiawa, na remise reprise et salamaki na kivuana, ba soda Rwando babimaki. Il y a même de militaires américains. Une femme moko, il y a américaine, en tenue militaire américain. Mais américain qui vont faire nini na groupe rwandais. C'est ça le problème. Américain qui vont faire nini na groupe rwandais. Nini bande commune bazo baté. Europe est en mbongo té. Europe c'est les na mbongo. Grèce yango les olenat. Espagne yango les olenat. Eza na mbongo té Europe. Ndenge bakosa biso ke tokopesa mbongo tokati aide pa ba rwandais. Mais aide wana baza na mbongo té mbongo bakozwa o bakopesa aide pa ba rwandais bakozwa ngo wapi. Hein? C'est le constat congolais qui fait les richesses. Hein? Donc bazo iba ba richesse na mboka na biso ya ngone mtezo kopesa bango mbongo. Mais bango moko en soi baza na eloko moko té, baza pe na mbongo té, la preuve est que Grèce, Espagne ezoko lela, Europe pezolinga parce que euro est trop puissante. Donc voir même na niveau Amérique, baza na ba réserve té. Si vous avez yiba ba richesse na biso ya biso ba congolais bazo transformer ngo na ndenge ya mbongo na bango. Donc tu vois, donc ba mbongo bazo ngwana ba mbongo ya biso ba congolais. C'est ça le problème. Ya ngona moni ba américain ba linko tika mabele na biso te. Ya ngona moni sommet on ezali ko salama parce que ils sont déterminés ba sala sommet pour faire plaisir na kanambe oyo azoko piyemboka au profit ya ba occidentaux. C'est ça le problème. Donc, balingi ko décevoir kanambe na gouvernement na ba collaborer parce que ya ngone mutuzo entre bango service ya ko piyemboka ya ko yiba mboka. C'est ça le problème. Papa na zonki maloba, merci. Merci maloba mboka ya ndeko tozali ko kenda. Merci na analyse o salimbo tamuntu révolution oyo tozenango ezali ya mabele. Ndenge toza ko insister ezali likambo na biso, likambo ya mabele. Botala bien. Bazali koloba Mobutu azalaki trop riche depuis Mobutu akufa mbongo ya richesse ekenda motuna. Bazali koloba Kadhafi atondi na misolo partout à travers le monde. Ba banque mususu na Occident etambolaki na mbongo ya Kadhafi depuis Kadhafi akufa mbongo wana ekenda wapi yo? Bandeko soki tozali koyeba te ke PNB ya produit intérieur brut ya Occident ezali kokita eke Afrique azali ko mata mwa muke tomati na 4% oza ko yeba te pa iwa toza ko kende. Mama Matimbundu na bandele ya mission à lobby bazali ko meka même aller plus loin ko pesa mpe ko tia biloko na kati ya banzoto ya bato mwindu bakoka ko se reproduire les sous-soutés. Entre temps bazali ko boma. Tala likambo oyo il faut ko tozala na idée linéaire na kati ya mitu na biso. Président ya liboso ya France oyo ya longwai kalakala wana asalaki discours devant le parlement makambo ya lobaki. Je crois que makambo oyo ndekwa wuti koloba na biso wa ezali makambo moko photo zongo na kilo mpe na bokebi nyonso totala ndenge ni tokoki kotambola parce que c'est notre mabele moto ezali kolesa déjà aujourd'hui même na Belgique
soki tozongi na 1960 mbongo oyo etambwisi occident mobimba eutaka wana c'est pas na Congo. Tala Congo lamuka telema debout congolais nous marchons front uni mbota zambwana mpoke mboka yo. Merci pour n'empoquer aussi les cosons slanga awa. Na attention moko na kwa tirer un peu émission pour kalelo franchement to éviter un peu ko loba directement ba combo ya batu oyo bazana lite na opposition. Batu net ka ba papa munene ba papa Tshisekedi ba papa Ngwanda ba Chakudia bishop ba nani ba colonel nini to éviter un peu ko tsabaona masolo oyo directement sauf ngana ko yiko toucher bango na cadre témoignage na cadre expérience na cadre nini parce que je sais na motema na ngai comment na ko organiser ba biloko yo mais pona ba intervenant pona ko éviter polémique et puis to perdre vraiment sens émission oyo to poussa un peu musika na ko pesa ka ba kombo ya batu oyo baza na biso na lite so ko pesa kombo ba baza na côté ya mouvance présidentielle ba miyibi wana na za problème te. Alors, poto indika émission oyo papa Mukulumpa vraiment ba question kitoko auti ko poser awa po ete eko ko bouger émission oyo pe ekende vraiment na oyo batu baza ko s'attendre oyo papa Mukulumpa ye na o ngana oyo papa Mukulumpa très bien zaka toujours munoko ya ba oyo ba ko tiko lobate ko bino boyebi ete ayaka toujours ko yebisa so makambo ezali kete quelque part mutu pesa na question wana me bazo banga na ba kota e yelo ko za jambuta mutu expérience voilà pourquoi ba mona papa Mukulumpa ko yiko na kamope paya ezokisi biso nyonso simplement parce que il représente un certain groupe de gens qui est yangona ko répondre à papa Mukulumpa pado pesa ngampe moi muketan parce que bit penza ya émission de yangoyo makambo papa Mukulumpa uti ko poser ba question que to yeba dit ni boza ko lobela quelle révolution et quelle est votre proposition et quelle est votre solution ba bloka boye c'est ba recherche tout ça li to moni était pour construire une bonne révolution. Il faut qu'on construise d'abord consensus. Consensus, c'est aller momoko un peu en latin. Les amis ko loba décision commune. Batutu fuboza en harmonie ya koyokana. Na likambonini boko sala opinion ezala générale moko kaka. Mais ceux qui ba opinion ezala ko panzana boko jamais ko zala coller ensemble pour bosala likambo. Donc eloko boye année passée na banda ki bien papa Mukulumpa lobiango ke o lobela ki makamane passé préciser biso. Oui. Année passée, consensus na peuple congolais à la quitter, puisqu'il y avait encore des gens qui appuyaient PPRD, il y avait encore des gens qui appuyaient CDN, parti politique Union Soudan Kivu, mais il y a qui vraiment secret, il y a des partis politiques OTK, président et parti politique ébélé précisément au la mouvance présidentielle, homme d'affaires. Bazana ba fermeté mais bazana ba plantation oyo eza ko couvrir ba minerais eza na est ya Congo et ce sont des gens qui sont corrélés avec les M23 ba groupe nyons oyo esalema na est et puis bien après ba yeko comme si ba intégrer bango na la société civile congolaise pendant que ce sont des Rwandais pendant que ce sont des rebelles pour ba yeko créer parti politique et puis ba comme un peu par ya nini kende ko ta la statistique ya CENI classement ya bat bazana parlement quels sont ces partis politiques et pesi ba nombre ya bat ya trop o komona ete nyonso baza bata est kuna et bata est kuna o ya komona bango nyonso ce sont des criminels ce sont des assassins nous avons des assassins des criminels dans le parlement congolais ba propriétaires privés ya ba parti politique biloko boye papa chichi tango tantai ko organiser biso tozala na décision moko biso nyonso poto bomande ke na libanga moko tozala ki unité et puis le peuple congolais a joindre ya Chichi, a joindre opposition. Natango ba mona e koma Kabila a bomela ki bato en pleine campagne, natango ba moni koma bibembe ba lokoti yango na fleuve, pe na date lelo yo, ba tebele ba comprendre que soki to e ba kampoke ya est l'année passée, ba candidat e belé bazana élection présidentielle o bazana kati kuna na parlement de voter bangote. Alors première erreur elle est année passée carte batu bazaï au que la révolution na bureau ya CENI il n'y avait que les gens de l'IDPS. Or selon ma recherche et fundi était chaque fois que bon la révolution elle est très massive. Il faut qu'on évite que ça la révolution en fonction un mutu, un, deux en fonction un certain groupe de gens. Le fait que la révolution n'est pas basée, il n'a pas basé sur Yachichi comme président. UDPS pour le leadership. Immédiatement, Babiloko, peuple belé, ko joindre en côté. Mais alors,
sikoyo ngonga ekoki ou il faut to reconstruire vie ya sika, vision ya sika, na lite ya sika. Lokola tozana mutaza ko préparer bisote, nous devons nous préparer nous-mêmes parce que le peuple doit se prendre en charge. Na comment? Na ko créer ba pamphlet, qui va bien ba flyer na anglais. Ko distribuer ba mo na ba radio, ndenge toza ko savoir na ba mégaphone, ko grouper batu, ko bana ko yebisa bango d'abord le vrai problème o tozali nango na Congo qui est mabele, qui est l'est du Congo. Yango d'abord muteza clé. Publicité, il faut ebana ko tambola sévèrement ko utiliser technologie ya sika ba SMS ba téléphone nde comme ko tuko kota awake semaine oyo ezali semaine yo mwana diaspora ba possibilité ozana ngo ya kotia yango en jeu. Au bout na année passée comment nous étions organisés et si nous avons échoué, pourquoi nous avons échoué? Parce que recherche peut fundi était bato ebele batanta révolution échoua, ba meka échoua, mais vers la fin ba yeko 20 kaka. Donc il y a toujours une détermination des gens où eko zwa kaka, mais do not give up. Ko pesate, ko si round te, donc ko lembate. Nous sommes obligés à continuer mouvement tozalaki na année passée na bo moko na média na banini. To sale la yango pote to tindika information rapidement, massivement et atteindre ba coin nyonso possible ya Congo. Pote ba yeba ete non. To la te sinon que grave. Passe na biso kana na biso eza ko s'aggraver. Il faut s'éduquer d'abord yo moko. Place aux allées. Oyeba quelle stratégie okokotisa na lite oye kosala ete ba mususu pe bazui ide na wana ba multiplier yango et puis komi clone bokomi ko se diviser yango ba ide wana il fait uta na yo kozela nanu te ndenge papa mukulumpa atenga adrape ya koyeba bo comment vous vous organisez ndenge ni boko grouper bato. Les gens ne sont pas groupés bato ba se groupe ka bango moko sokoze masango madesu banguba na sak moko. Eza rôle noto que nous allons se vendre à Nguba Matakuna. Tant mouvement za ko bouger chaque eloko ezo en position na place dans na espace nango eza ko wela ko vanda. Mouvement et révolution eza eloko moko naturel mwana na libumu abimaka iye moko to lobela ki yango. Mais surtout na Congo problème na biso nango respect ya ba tactique. Tika ba tactique eo eza compagnie te que PDG azwa ki décision jamais. Yangwana bomoni ya chicha pesa mutu moko technique te ke bo sala boye bo kende boye jamais parce que azambuta azana expérience atangi pe babiloko ya 300 ala docteur en sciences politique tactique batu tika yango soki bana njili balobi ete biso ndenge to kwatakele francophonie oyo nous allons bloquer les ponts njili ywana bango parce que position na bango ya koya le plus approché ya kozala na njili wana ya po wana bana matete bango bakoyeba o matete comment ba ko bloquer yango tika tactique na bango ko généraliser tactique ya batute parce que ko sala erreur bana kasavu boko linga basala marche ezate to longwa na njili to ko kuta na palais du peuple jamais. Ça c'est l'une des erreurs to sala encore une fois na deuxième attentat to kende tika batu na tactique na tir. Latino,
Nazoya, papa Robert na côté spirituel, ngape na côté spirituel pour vous dire que toye ba manifestation ezoleka na stade de martyre. Balinga ba changement kombo ya Kamanyola, merci Jésus que zong sont comme martyrs. Souvenez-vous qu'ils sont les martyrs de ce stade là. Banani bakufa wana. Et là dans le cimetière, et ça dans makila. Nous avons trop d'avantages pour attaquer le gouvernement Kabila en échec parce qu'ils viennent après nous, le peuple. Les choses ont déjà été conclues, mais les gens n'ont pas Dieu pour voir. Stade de Marty, Bamba, Kimba, Emani, Banani, tout ça, la wana la raison la révolution, la réforme, le peuple. Pourquoi ils ont banga place Makila, ils ont déjà sacrifié pour Nango. Mais ils viendront chez nous dans notre cimetière, la place Nabiso. Vous n'allez rien faire au stade du 24 de stade ya Martyr parce que le stade moko déjà conclut que eza bilanga ya makila ya ba politiciens congolais. C'est là où il y a leur cimetière aussi tous ces policiers congolais. Mais parce que toza ba teti ya kozanga la biso na biso
Donc, vecteur, il faut y aller. Quel est notre but? Vecteur, exemple, le signal, il y a direction pour la direction, on est déjà, et ça va encore, ma belle à Kivu. Et les gens qui viennent là, parlementaires, bazoko yava banani, francophonie, bazoko sa ni na Congo, bazoko yava restaurer Paris, qui s'occuper. Na temps, na Kivu, nous avons déjà la cause de démontrer l'article 64, pourquoi nous venons na public ko challenger batu oyo ke bayate. Alors bana njidi bana masina baza obligé pas information oyo déjà, mais ceux qui bana njidi bazo information oyo te intention, il faut qu'on pèse à mon batu, il faut qu'on contamine batu, attraction, il faut attirer attention ya batu oyo pèse bango kanda. Parce que les Kanda en avance contre qui? Contre l'homme blanc qui est en train de tuer nos frères. C'est à nous de motiver nos frères pour savoir que cet homme blanc vient chez nous pour venir nous déranger encore en collaboration avec les collaborateurs. Comment salaire d'abord qui nous a 13 000 $? Pendant que $1000 à Pamba, bafuti la Honda côté maïté. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec les $12 000 par mois? Wana, natango jeep est gratuit. Boy na boye. Biloko ya boye, et ça perd koye bango. Pourquoi? Parce que, koluka batu, ezalaka trop difficile, sokoza koya avec intention personnelle, na vision, eza clarté. Mais quand la vision est bien expliquée na batu, natango basa na kanda na bango, natango boza objectif ni boli ko atteindre. Communication na batu est commis de bouche en bouche. Ta bako kona biso ndeko poati ndeko nani ba tito ko belong awa. Message za de bouche à l'oreille, famille par famille, village par famille, par village. Yango na ba toko salela, yango na pe ezako simba, yango na pe bomona ki na 2011, ya yo aussi la population na balabala parce que tu vas quand biso ba média, nous allons utiliser nos bouches pour na koloba. Mais dans tout ceci, na chaque groupement ya batu na zako répondre ba question na bino. To éviter question au papa Mukulumpa auti ko tuna que nana waza chef nana wa organiser parce que les gens là où nous on fait l'erreur tous la ya chichi abima leader pour to exposer tous la ya chichi apesa ordre nini ye ya chichi ko mona kanda non yo posa ko mona kanda biso no ko mona kanda donc il ne faut pas qu'il y ait un front leader, il ne faut pas qu'il y ait aussi quelqu'un qui doit motiver cela tous la limiter apesa ordre mais ennemi na biso gouvernement congolais ayebi direct ordre ko uta na limité arbitraire wana ayeba njaki akoyi ko sala match comment akobetela yango. Nous devons contredire ces gens ici pour dire que eza sous question limité te eza question ya chichité eza question ngai wana ezali ngai matimbundu ezali ngai inter naza coincé, je ne suis pas d'accord pentina ko vivre na mabele eza lango c'était passé mabele lango pe comme na ba Rwanda eza lango so ya ngai te. Alors tu prends tes actions immédiatement pour mais à chaque groupement à bateau, il faut qu'il y ait des responsables. Mais la révolution, ce ne sont pas des responsables. Baza ba kambi, mais baza ba konzité. Parce que comment on diviser la diaspora? Au na Belgique, président a commis kuna nakati ya la diaspora, na nakati ya lite ba combattant. Président c'était Mokonzi. On a kuta na Afrique du Sud kuna président ba diaspora yoyo. Mais président c'était un responsable déjà numéro 1. Bah tu as commis qu'on voyage comme président. Donc bah comme c'est comme ça la lutte est comme qu'on lemba. Mais il faut qu'il y ait seulement des représentants. On sait que dans moi groupement à batu un tel mutazali ko représenter se comporte parole ka aya koloba makambo ya consensus encore une fois na yebisa bino de décision commune en harmonie du groupe boyo kanike to koloba boye et puis mutu mo ga fa lo ba reke batebele yoko laka non ça ce sont des choses qu'on a répondre était biloko boye pourquoi on a kolobela boye parce que le gouvernement a ko crash a ko détruire résistance nyonso c'est ça leur intention bango baza na bonne position bakotika la ko linga jamais une révolution de toutes formes quelle qu'elle soit va permettre yango sauf ce qui est un avantage na bango bomona ki yango tant catholique ba organiser messe pour na ko libérer Congo qui pelekese bango bagena ko lukana est kuna ba contrat wa M23 tous ces premiers ministres banani ba ko joindre son église luttons contre le pays soyez derrière nous mais ils opèrent ko kusuna yango kuna siko ko mbondo salité na bino kuna peuple soyez derrière nous minya kwa koya na parlement maintenant tous totikana opposition. Défendons d'abord notre président, défendons d'abord notre gouvernement, et ça sous que
bonne beauté. Les gens pareils signifient aux akoya. Bon, fini, bon compromettre et je vous donnerai tant émission ça va continuer. Quel genre de risque est la révolution pour nous compromettre? Compromettre signifie boyokani, mais bozu et loko bokani la kite. To yokana kakako, to sala boyna boy, to vivre ensemble boyna boy. Mais bino na kana, bino biso pe na kana, biso pourra eloko eleka. Si to ke eloko ngo eleki, ba komina bango ba kroko. Voilà les dangers à compromettre. Mais gouvernement place à cracher les biso. Parce que pouvoir sont en place, jamais écotique à la permettre binoboya ko déstabiliser de bango pour des raisons ya propriété na bango ba comme si pays likolo ya bongo na bango ba salaire na bango ba jeep na bango ba ville na bango ba voyage na poto ba kotike la bino espace voilà pourquoi ne jamais compromettre avec ba batu o ben si binoboya na parlement to yoka na ba opposition. Boya kasna sa de to yoka entre biso na bino qui est mo bazo sala ba gouvernement français bango tout bazo ya kuna na francophonie pour pas compromettre avec l'opposition. Opposition pe boya François Mitterrand, François Hollande akosolana opposition. Et kozala masolo et kozala ko compromettre pour être ba calme bino pour être bondima makamba ko yebsa depuis tant que nzoko bazu musapi ba fiono bino na biso na ba konto ba nzoko eno ba ke zoba tozuye c'est ko compromettre biloko we encore une fois to monango na 2011 ya chichi na limité ba mindele kidi bazoke na limité ba ambassadeur bazoke na limité mais na limité on a fallait ya chichi na ko trouver bango tous ces blancs étaient à limité baza ko tenter ko compromettre est-ce qu'il y a chichi pesa ki bango non parce que mbuta na biso yebi déjà été na révolution on ne compromet pas donc biloko oyo na banza na répondre bino été danger musu peut-être débat on a to kota sikoyo to yeba été soki boza ko sala révolution bolingi boke na ba arme il y a un petit danger on a ko yebisa bina ko na révolution avec des armes. Pourquoi? Parce que le gouvernement d'abord azana armé koleka bino, ça c'est 1. 2 boyeba ete gouvernement o soki za ko sala désordre boyeba nana wazana sima na ye et en général c'est une grande puissance qui est derrière un gouvernement de dictatorial. Il y a toujours des alliés, les Français, les Belges, les Américains, les Rwandais, banani, tout. C'est un gouvernement Kabila. Maintenant, nous, les peuples, quand nous avançons avec une révolution, dès que nous très bien, nous comprendre. Quel est votre plan? Mais non, votre plan est clair. Il y a continuer toujours qu'il été. Arme moko ebomaka volonté ya batu na mabele ekotikala kozalate preuve à l'appui to moni na Syrie gouvernement syrien bazana ba ONU bazana ba force ndenge na sima na bango batu baza ko kufa personne azokele kolongola le gouvernement syrien danger monsieur zali awatozo kibibi peuple lokola ba américain ba français bazaki na sima peuple libyen to moni ba dor ba masas ndenge en moins de temps si Kadhafi mtu na force koleka le président syrien donc awa on va balance na kuyeba quel genre de gouvernement tout ça nango et si nous devons aller avec les armes il y a un grand danger mais il y a mis ça tout qui a mis tout ça nango to yeba ete ba peuple égyptien bazalaki ni na arme na sima na bango gouvernement zaki na force ba américain ba français ba côté qui peuple égyptien te mais bango moko ba réussiraji ko bebisa makambo na niveau oyo ba kokela kiango parce que le peuple est souverain le peuple peut se prendre en charge papa mukolo na zongi silo maloba ko donc organisation na biso o sera te euta na patron moko boye même maloba tozali ko bimisa et pesa peuple kanda cause la révolution c'est la colère du peuple qui se soulève de Robert na pesio solo bandeko toteleme Congo asia telemakala kasi il faut to finaliser ba action nyonso oyo diaspora telemelaki tozala kati ya révolution na kati ya système ndenge tozali kokende na banza toyoki ba précision nzoka nde mama Makimbundu kuna aye azana liloba moko alingi kuna na standard na studio balexela biso mwa eteni moke ya mokonzi oyo ya kala ya ba français oyo alobelaka likambo moko oyo boze komona ete soki Afrique te France na bino wana
ezali te. Alors noki bandeko bamibongisa kuna tokopesa maloba epai ya mama Makimbundu epai wapi ya kolobela na katikati kuna papa DCV tosengi na yo kuna okoki kokata ye immédiatement soki ozali prêt mpwete opesa biso lien oyo ezali na YouTube tolingi bato bayoka likambo wana parce que toza kosala makambo vai ke vai te ezali préparé na banzi mbota muntu opesa biso yango même mama Makimbundu zwa maloba mboka yo révolution Congo ya biso debout congolais maloba mboka yo Matondo Mbuta Mukolo. Alors, au fait, égoïque ressemblait na balandi na biso ou bien ba intervenant, bazali na biso na kati ya conférence, un petit peu neti un sujet qui manque de structure. Alors, au fait, ils ont un petit peu dans le sens, et le weza pour n'anga clair dans ma tête ne l'est pas forcément pour Mutumosusu. Effectivement, c'est une difficulté. Il y a comme ma idée ou bien comme un sujet pour Moutounio surtout à comprendre où tu veux en venir. Alors, en fait, selon la question posée par Mbouta Poiti, de quelle révolution parlons-nous? On peut parler d'une révolution économique. Tel était le cas, tout le bas, un gouvernement renversé il y a Islande. Le peuple n'en voulait plus. Sous le système capitaliste, rompre. On peut parler d'une révolution tout le bas environnementale. Voilà, na monimbuta DSV bokomeli biso, donc ça là juste un petit lien après na opé sabino le hockey pour botia, donc c'est 1 minute et 48 secondes ou 28 secondes, donc la vérité toute nue nenge zalara vérité au bombango 1 milliard d'années, mais le jour car éclore on ne peut plus rien faire. Dans 1000 jours vaut un jour, même ceux qui baso konzabiso depuis plus de 1000 ans. Mais le jour où biso moro togos donc on sauté donc il va vous en choisir. Donc la décision nous revient, c'est un petit peu ça. Alors à revenir dans ce que je disais, donc le peuple islandais ne voulait plus un certain système toloba capitaliste. Ça cette révolution non une révolution spirituelle. Selon conception, il y a la compréhension nanga. Fumukimbangu ye ayelaka surtout la spiritualité. Aloba kito tika bonzambe na bango po muyibe bakanga ene loko ya simbi na maboko. Concernant les Belges, les Blancs, les Occidentaux, c'était leur soi-disant livre ce qui n'ont le bangonini. Donc ils ont un combo. Bon, ça c'est ma conception des choses. Tout la namouké Maloba, il y a Jacques Chirac qui n'était pas un simple Français. Toloba, c'était un chef de l'État. Abrada 2 mandats, ce n'est pas rien. Tout qu'à la vérité toute nue. Bon, je l'admets, le son n'est pas très excellent, mais augmenter le volume, ça vaut vraiment la peine. Bouta DSV Matondo Toyoka. Nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.
oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Matondo, na comprendre bino, donc ils ont un tout petit extrait d'1 minute et 28 secondes. Bolnay bon répétant peut-être pour Batou Balandi là-bas s'imprégner na yango, na comprendre, mais c'est bon. Batou bazali intéressé, yako landango plusieurs fois, c'est très simple. Vous tapez tout simplement sur YouTube. Donc Jacques Chirac reconnaît que les Européens exploitent les Africains. Donc ce n'est pas monsieur ou madame tout le monde, un Français quelconque, un clochard qu'on peut croiser facilement sur je veux dire la Château Rouge ou je sais pas, mais c'était un chef de l'État français qui le dit que depuis des siècles que le peuple français, donc le gouvernement français exploite les Africains. Mais si on retourne au bas, la France n'est pas représentée dans tous les pays africains. Le Ghana, les Français n'ont rien à voir. Le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Il y a plein de pays où la France n'a pas colonisé un territoire. Mais osons comprendre bien que ce sont les Occidentaux. Les Anglais, ils sont... Les Allemands Bazalaki, les Hollandais dans les îles. Donc, tout comprendre, c'était un système mis en place qui perdure depuis des siècles. Alors, ce qu'on y a est dans un siècle, tout comprendre quand même qu'ils allaient en notre défaveur. Tout continuité. Donc, il faut qu'on rompe. Ce qu'on rompe en haut, na critère, donc ils allaient révolution, tout ça, là, na éteigne. Donc, il y a politique. Purement et simplement politique, il y a économie. Tolingi sous le dollar est à une monnaie de référence sur le sol congolais ou africain comme le franc CFA, ou bien Tolingi est à la pure et simplement technologique, donc une révolution scientifique. Tolingi biso moto salara ba voiture na biso et non to zelara comme des épaves, donc des véhicules déclassés en Occident et puis tout en Afrique. Donc il y a plusieurs révolutions. La personne en Bouta Poiti
reconnaître effectivement manque de précision dans mais du coup on entend bien qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement parce qu'ils ont un pilier. Donc un pilier, ils ont la base solide pour les appeler un pilier. Sinon, ce n'est pas un pilier. Donc une base solide, ils ont fermement ancrée dans plusieurs points. Alors ce qui manque, ils ont branlé, tout l'équilibre est mis à contribution. Donc, une révolution politique ne suffit pas. Pourquoi est-ce que tu as cocaté? C'est qu'il ne s'agit pas seulement de la politique proprement dit. Non, c'est tout un système, c'est l'ensemble capitaliste ou bien occidental qui nous a été imposé qu'il faut rompre. Bon, évidemment, que moi, ça fait pas mal de mois ou d'années où na se pencha na sujet oyo. Effectivement, pour on dirait à comprendre plus ou moins, mais effectivement, c'est pas évident. Il faut qu'on précise une révolution politique. Parce que la politique, c'est pas seulement ça qui régit la vie à Moutou. On a besoin, il y a économie, on a besoin, il y a une certaine technologie, tout le bas. Oui, ça dit que tu te retrouves. Ce qui est chinois, bazolia occidentaux 3 points, c'est pas un hasard. C'est parce que bâtir leur philosophie ou bien leur stratégie selon vision na bango ya monde. Suivant la stratégie où ils allaient bango propre. Parce que admettons to commander les armes, bon, tous allés contre le gouvernement français, contre le gouvernement belge, contre le gouvernement américain, mais tous loba peut-être ou les Suisses, bango neutre, ou bien les Italiens, ou bien les Espagnols, voire même les Portugais, ou même les Grecs, to contacter bango to commander les armes. Mais bon, ça on a dit que ils annulent et sans effet. C'est-à-dire que quand vous autres traitez avec un Grec, c'est comme si tu traitais avec un Américain. Donc, il domaine wana, les alliés à bissoter, il faut une stratégie moussoussou. Maintenant, il faut tout tenir en place la stratégie où ils allaient propre la conception de bisso. Les armes à feu, on les a pas bâties, ou bien on les a pas créées, ou bien on les a pas mises en circulation dans le cadre de tuer la vie. Mais bisso c'est auto-développé. Il s'agit d'une révolution effectivement, mais il faut tous en année où ils ont un impact. Ils ont plutôt qu'une vision pour tout simplement tout lobby non. Tout rompre avec ce gouvernement, bien la francophonie, voilà, mais ça ne s'arrête pas là. C'est des siècles et des siècles que nous avons été dénaturés, que nous avons été lavés à l'eau de Javel. Donc ça veut dire qu'il faut se réimprégner essence même. Donc la substance, c'est quoi? Et pesameli mutu nyonso. Et donc, les Arabes, moi, je donc, tout ça appelle à notre profonde essence. Tant naki Congo, naki Zombo, naki donc naki wana surtout tout au service de l'homme noir. Pour les Aboué, surtout qu'il n'a pas armes, donc ils allaient et leur moko ou ils allaient foutus d'avance. Parce que mon système n'a bien stratégie n'a azali pour yo, mais en même temps azali contre yo. À fournir yo ba armes, mais en même temps à fournir ton ennemi les armes. Donc stratégie n'a qu'à diviser pour mieux régner, to bannir en c'est simple, tout rompre avec ce système où ils ont des défavorables. Bon, peut-être c'est un peu plus clair. Tozoko ba non, on appelle ici le monde de la feinté, parce que j'ai ma petite idée, effectivement, on a contre la francophonie, parce que tout ça, la publicité, il y a pas français, il y a la langue française. Mais tant on y la publicité, il y a l'ingala.
c'est une guerre. Tout ça, on a une guerre. Il y a qu'on imposer vision des choses na biso. Tant on doit imposer, tant qu'il na conférence des Nations Unies, hein, on s'exprimer na lingala. Bazali obligé à faire appel à interprète ya bateau balobara lingala. Donc on a créé de l'emploi. Tant on s'exprimer en français, mais je suis désolée. Peut-être ma peine à l'obar un peu trop français. Mais c'est parce que je suis aussi quelque part conditionnée à réfléchir dans la langue. Donc, lingala na école un peu en retard. Mais nazo na lingina rattraper le temps perdu parce que na comprendre que na komona ou bien na comprendre na kambebele ce qui na misongi si na kiboindo na nazali moindo donc makamnyo surtout na nango posa. Et ezali déjà na kati na ngai donc ngai moko na taba effort voilà mon français il y a commis zongisa na ndenge makambu il faut ezala totika ko rêver la révolution ezali complexe na ba sujet nyonso ezali kaka na iteni ya politique te na moni ba message na zozongisa bino maloba Matondo, toteleme, tobunda, debout congolais, et ça déjà révolution. Debout, téléma, ma belle, téléma congolais. Et pas tout ça que téléma, monokoto loba bisote, toloba, les révolutions d'enye maman Makimbondo à l'ovi, les, au pluriel, révolution agricole, révolution andinga, révolution yabisaleli, révolution kotapola, beno batona diaspora, bo changer, bo c'est la révolution, bo tika kokosa bande kokuna. To sala ba musala kitoko te na poto tolo baso tolo bela soki tolingi ba congolais to sala na solo c'est la vérité to ko kende na minduki te parce que soki to somme minduki to sala ko pesa batu basala ka minduki musala soki to somme minduki bango batekeli batu mususu jare ya munduki mususu oyo se ko neutraliser oyo mususu diviser pour régner Machiavel mokanda na e ezali na kati na ba bibliothèque bokoki kotanga donc de tout le temps mpasi na biso batu mwindo e wutaka nde esika wana révolution mbongwana tozali kobongola ndenge nini tomibongola ndenge nini bandeko mboka Congo esengi na moto oyo amibongoli ya solo oyo akotambola oyo akotelema elongi ngwi mpo ete abunda na moto oyo azali koyela biso na bandenge ebele mboka na biso esengeli na bato oyo bazali na nguya ya kotelema mpe kotelemisa baninga basusu mpo ete totambola tomoni bandeko bazali kokota bandeko bazali koya mpoke tokopesa yango na mbuta ndompe mbuta oyo azali na telefoni zela mwa muke okozwa maloba topesi nanu mbuta ndompe awuti kokota solo ayebi makambo toze koloba awa te kasi toze na mbongwana to révolution na Congo démocratie oyo ezali martyrisé bipai na bipai francophonie basali révolution basali réunion na bango te mpomboka eza na démocratie te mal élu na Congo toza na problème na est 8 millions 10 millions de morts moto akolobela yango te na presse internationale mboka wana élection esalemi c'est le même pays qu'on choisit pour bakende kopesa message ya bango ya francophonie likambo nini ebombani na se maloba omboka yo ndompe yo pe opesa ya biso ya yo maloba mpe likanisi na yo na kati na esika ya révolution to mbongwana okati ya mboka ya biso maloba mboka yo Président Chimanga Café, bana bazolo kayo. Chimanga Café woko baza woko ndemba. Ah, kabo soni te président King Milolo. Appel Doka. Kosa umari.
Matondo mingi papa na ngai mukolo na kanisi masolo bomemi ezali masolo moko ya kitoko pe motuna bomemi ezali motuna ya pasi pe ezali matata mingi likambo to bengi mbongwana elindi koloba okamati eloko obongoli yango na lolenge mususu okomisi yango eloko lolenge mususu ozali kokoba te na nzela oyo eloko ezali kotambola kasi otelemisi obongoli obandeli nzela mususu obandeli lolenge mususu lelo tozali komona ete tumba tozana nango na kati na mboka na biso ezali tumba moko ezali kolakisa biso polele ete ezali na bilongi ebele biso nde esenge tososola elogi moko na yango na ntina ete tokoka kozwa etamboleli nini oyo yango ekopesa biso kimia pe etamboleli nini oyo ekobongo na mboka na biso na ndenge ya esengo po mbongo matango mosusu pe eyaka na ndenge na matata ya solo na yo kia motuna kitoko mama bale koloba matondo mingi na mama na biso na zwi pe tango na pesa losako na bino banso bozali awa na kati na kinzonzi yo tokutani na kanisi ete motuna o etali bitumba motuna o etali mandoki na kanisi tolobaki yango na masolo manekaki pona kososola ete atako tozali kolobela lilobali etumba mena mozindo na yango so tutali yango na bokoko na biso tango bazali koloba etumba na etumba na lelo na lolenge ya mundele kombo ekoki kozala lolenge moko kasi lolenge ya mozindo elongi na se na motema ekokanya ata soki mokete lelo tozali komona ete bitumba o munde azali komemela biso ezali mombongo na ye bayebi ete mpona kosala mombongo na ndenge ya lombango bitumba ezali moko ya banzela oyo evwamisaka bato biso na mboka na kachopa tosala manduki te biso na mboka na kachopa tosala masasi te lelo so tolingi tomema mbongo na kati na mboka na biso tokanisi ete mbongo wana ifo esengeli eza likolo na poso na kanisi ezali mbeba monene mbongo wana esengeli eza na mozindo po mbate mbongo wana ezali bato mboka na so ndenge afandi mboka ekobongwana te kongo ekotikala kaka kongo ndenge ezali kasi bato oyo bafandi likolo na mboka na mabele wana bango nde esengeli babongwama na mozindo na yango toyebi ete balakisaki biso balobi ete soki tolandi matambe ya etamboli pe esosoli ya mokili na ndenge ya mondele na lolenge ya kelasi nde tokozwa nzela ya bwanya konza mboka na biso me totali ke uta biso bato to babengi bato na bwanya baoyo batangi bazwi bakasa lolenge na lolenge tozwi makambo oyo biso tokomi kobina kaka na lokolo ya mbonda oyo mundele aza kobeta soki mondele abeti ye nde akomi lokola ya solo mingedi na biso mingedi ezali mobeti mbonda monene soki abeti pe abwaki soki alobi bokende lokolo ya mobali biso so lokolo ya mobali lokolo ya mwasi biso so lokolo ya mwasi tozali pe komituna te tango ye azali kobeta mingedi wana
Ye azali kokoloba toke lokolo ya mwasi. Lokolo ya mwasi wana ezali pona bolamu na biso to pona bolamu na ye. Lokolo na mwasi wana ezali pona elenge na mbonda to elengi ya mundu leo yazali kobeta to ezali pona biso moko. Tala mituna esengeli to mituna. Lelo ba ebe ba koloba esengeli te tokende na ndenge na loma. Tokende kozwa bokonzi po babotoli biso eloko baboteli yo okoki kofanda te obanda kosolola kososolisa moto komanyola pe kolakisa na mozindo nyonso epai ya moto na ntango oyo tomoni ete motema ya moyibi motema ekomi moto motema ya kolinga kozwa mingi eselati biso po batangi biso lolenge mosusu te na mokili batangi biso ke bozui endi koloba bozui na lolenge ya kimondele ndako monene mituka bato bazali kolengela yo mbongo ebele na basanduku kasi bozui na ndenge ya bwanya ya koloba ke moto oyo aza na bozui po bwanya aza na yango ezali bwanya oyo kobongola mboka totalaka yango te na kanisi na esika wana ezali kosenga lipikiliki mpe ezali kosenga ete biso oyo tota likambo yango na mozindo po toluka nzela ya mokuse te nzela oyo ezanga sende pona koloba kaka tozwa nzela ya mokuse tokokoma tala esika oyo tango tozali kokende kotamba lolenge wana tozali kobina kaka mbonda oyo mingedi ya mundele azali kobeta yango wana sepena makambo amana biso matimbundu alobi esengeli ete mbongo wana ya makasi kosalema na kati na biso tokoka kozwa makambo nyonso toyekola oyo nyonso tososola tozongisa yango lisusu likolo na mesa tomanda kotalela moko balobi mandoki bato na bilamba na makasi tomituni tozali na bato na bilamba na makasi bato na bilamba na makasi yango balambi bango malamu na nzungu bato ya bilamba na makasi bazali na etamboleli malamu nani atangisi bango makambo nyonso aso totali tokomona ete kozanga ezali ebele bakoloba tokita kaka ndenge wana tozali toyebi kobeta mandoki tomituna mandoki yango ata so toyebi kobeta yango lelo tokozwela yango wapi tokokota lisusu nyongo epai ya mundele me mundele asi asosola ete utakala uta tango ya croisade uta batango ya bagera Napoleon bokomona kaka ke batu moko bapesaki Napoleon mbongo misolo wasala bitumba batu moko kaka nde bakendaki kopesa pe ba anglais misolo po basala bitumba pona tango wana bino ozali kobunda ozali kokota nyongo epa na bato wana basalaka mandoki bozali kobunda endiko loba eza boumbu moko ya mayele okokota na kati na bitumba tango bolongi bobimi ezala bolongi te bobimi mbala mususu bolongi monguna oyo bozali na liboso na misu me bokoti lisusu kiboumbu ya makasi epa ya oyo akonzaki bino na kati na bitumba wana na kasiki na esika wana mpoke ko makasi lokola mpoke ezali kokoma makasi ekosenga ete bato ya bwanya bafanda bana Kongo tokitsa mitema Kongo ndenge lobaka ezali mboka na biso Kongo ata mokolo moko te bakolatisaka yango makolo po ekwa kotambola ekotika kaka wana kasi biso bana na Kongo tokoti kolata makolo pe totamboli bakoti kobotola biso mboka tala esika biso nde esengeli kwa kobongwana na lolenge tozali kotaila makambo na sepena ile kama lobi alokota soki lokota tozali kopesa yango lokumu te tokoti kososola makambo na biso te pe tokoti koza na bomoko te po eloko eza kozanga biso za bomoko tango tozali koloba lokota na biso malamu te tozali kokaisa ke tozana kati na bokeseni mutu na ndeko na biso ya mboka na ba Kongo ami bengi mukongo akokanisa ke Kikongo na Chiluba bakeseni bazali bato oyo bazana musisa moko te bazana nzoto moko te kasi soki tozongeli koloba balokota na biso malamu mutako sosola Chiluba yango Kikongo ezali lolenge ekokana misiko yango ekokana ndenge nini soki ekokana ni koloba tata oyo aboti bango mama oyo aboti bango azali moko me Kikongo na Lingala Kikongo na Kitabwa na Kilamba na Kilokele na tokomona ke ekokana kokana
wana ekozongisa biso na bomoko bomoko wana ekozala bomoko ya maloba te ndenge tozali koyoka bato bazali kokota na bingundulu kawa tozala bamaka bomoko wana tozali koloba ezali na nzoto moko te ezali koba eza na likanisi ya mosisa oyo ekoki kotia biso soki otuni bango tozala bomoko mpo na nini bomoko yango eza ndenge nini okoyoka cuivre colta boye na boye kasi bomoko oyo ya bomoto ezali te kasi toyo tososoli bomoko oyo ya bomoto yango ekozongisa biso to banda kofanda na kati na makanisi na biso ya bokoko na biso ya lolenge na biso oyo lobimba na ndenge ya ndakisa singa ya fani eninganaka kasi ekatanaka te mosapi moko esokolaka elongi te tokomi kososola ete tozali na bosenga ya moko wana ezali susu tozali koloba te me kasi tososoli tala oyo nga na kobenga mbongo wana ya solo kasi mbongo wana oyo tozali koloba o demokrasi boko banda na demokrasi nga na beteli maboko nazali kozela bino na 5 demokrasi nga na kozanda na tabino na demokrasi te bokende des bozana na 5 nga na kozela bino ta na 8 demokrasi tango bokoma na 8 demokrasi kuna nde tokosolola malamu kasi tokomi kososola ete non oyo babengi ba demokrasi soki ba demokrasi na bango biso tozalaki na lolenge ya kitoko koleka wana kinzonzi na biso toyebaki ezalaki na mibeko na yango ezali kotosama mpe balobaka balongolaka babundeli oyo bazali kolonga bitumba te yango elongaki kolonga ndenge nini etiaki kimia na mboka elongaki ndenge nini ntango mundele ayaki akutaki bato bakufaka nzala te bakonda babima makwanza kasi akutaki bato bazali kofanda malamu bazali kolia malamu bazali kofanda na lolenge ya bonzenga tala esika tomoni ete babundeli babundaki malamu tolongola bango te tokende siko kotala tokende koyekola mpo tobongwa na efo tokende koyekola lisusu lokolo na biso mpo toyebi yango lisusu te lelo toza na poto awa tobengi mbala boni tosangana tobengi mbala boni tozala na bolingo kasi tozali komona kosangana ezali koya te bolingo ezali koya te esenge mituna ya mozindo sikoyo pona nini bosangani na kati na biso ekoki koya te pona nini bolingo na kati na biso ekomi lokola ndoto ya baba nakanisi mbongwana ezali kobete mbonda na yango lokole na yango ezali kobete na ntina ete biso tokoka kolanda tobana nano kobongwana na lolenge ya makanisi mpo tobongwe na lolenge ya makanisi ekomema bokobongwana na lolenge ya bomoto na biso esika moto akoyeba ete akoki kozwa bongo madesu te moto akoyeba akoki koteka mbongo na mboka na ete mpo ayebi ntina ya mboka ayebi mpona nini esenge aza na bolingo ya mboka kasi babiloko nyonso wana nakanisi tozwaki yango te ezali mosala monene nzela ezali molai kasi ekoki mpe kopekisa te baoyo balobi ke bango bazali sasa ipi balingi kaka lolenge moko songolo pakala esala kasi ekoki mpe kotambola ndenge na koloba nzuzi na ekotambola lokola mapasa baoyo balingi basangana batamusa balolenge nyonso mibale nakanisi ekopesa malamu mingi matondo nga nzokisi malo
Merci Maboko Makasi Kona, Mabelisi Maboko Makasi. Matondo to kozwa maloba ya solo wana elembo ya liboso to bandi koloba véritablement na lokota ya mboka epai wapi tokosolola ka masolo ya biso. Soko yoki ni hao wana ba koloba epai na bango moko. Soko yoki bango na epai bango basala ka makambo bango bato wa pembe oyo boye. Ba pembe la biso te. Na biso so to sala makambo troika kingandie ifo tozongisa mboka ya biso Kongo ya biso peuple ya biso tozali lokola bato bateya mpe batikala lokola bato moko boye ifo bozela makambo okutaka likolo yo na ngai bana na diaspora tozali lokola bato tozali na niveau moko na ba ministre na ba gouvernement yo surtout ndenge yo lati parce que Congolais bandi komona be eloko oyo eza kobeta la misu taya yo uti poto olati soulier gouvernement za kozwa bato oyo kuna ba kozwa misolo baza ko corrompre bango balati pe lokola yo batie malasi yo pe otie malasi lokola bango okomi modèle mais modèle il faut te ya mpote mboka ekende mbongwana emona na katikati na yo katikati na mboka kasi biso kaka mbongwana revolution tozali kokoba maloba sikasika watu komi epai ndeko ya telefoni kuna na Angleterre na banza 44 tina suka 7-2 maloba omboka ya ndeko na biso. Merci beaucoup papa. Nous avons sur maloba. En tout cas, émission les émissions mo Victor Mengi. Na yo moga na remarqué, mon temps na ko maloba. Na perfect exemple mo ya ngai moko. Na loba ki ngai na ba makambo nyonso eleka na mabele na biso erevolte nga makasi au niveau ya revolte nga azaka nango nayebi te soki baninga mosusu basi bakomi na niveau oyo par le fait que bamakambo mabele osala na mboka bango basimika bakoma na niveau wana komi nayebi te so baninga mosusu baza nango mais j'espère que misu baza nango te parce que ntango naotoyebake ngai na France et la Belgique, n'a connu jamais qu'aucun de nos qui la photo, il faut se faire il y a un tenue, moi, on va en insulter. Si on a fait un dans la moco, en tout cas, on n'allait jamais dans ça. Parce que, la commune a maillé les mini, la monnaie a mobile, et puis la monnaie a l'opinion, il va faire la bien en boca. Mais quand on a réglé le Goana, on a le bas qui fait que, on a été ce sont la France de voyager. Boka na ba photo te na ba placement touristique et tout na le bête le voilà te et la culture na la petite tout mon a dit na niveau ya photo na commune quand le gars est nani ancien président en France Macron lobby c'est pas n'importe quel dans Macron wana on va dit pena na système yetu na mukanda bozo na betala ngo la mai wazale de diriger ngo ni ba di moko ya bato ya ba stratégie ya diriger ma mabesa ma rata Congo de la Afrique quoi mais quand on voit la vérité mais et dans mingi malgré ça mais on va même la biso que tu ba ngo mais abaki sigara mais et ça peut malam so ba ngo ba zelo ba c'est da commune niveau oyo yoke en tout cas que ça va de la préférence totale na kufa na le plan après moi le Cameroun il faisait des gens à Rolling Sanga et là le niveau a commis en moi donc niveau on peut se faire comme on a moi et révoltanga mais il a dit que c'est moi qui l'a dit à l'audio sur aucune photo na ni tani et dans en culture mais na le bas na yote na interdit na yote de konanga bien interdit na de monter na dit par rapport à ma makambo mabé
oyo esalemaka na mokili bato nde basalaka nga nakoma na niveau wana ke nakoki ensuite le mot plaisir na basantenio wana nakanga foto parce que nazoni bato babiloko euta na mboka po koma bitoko boye euta kuna bamema bato ebele me nakoma na niveau wana bandeko mokulu soki oyo elingi balikambo na yo koyana mite okritike elongo motu mwa alobaki oyo ezi kozali kolanda miso bande bandeli me soki olandaki ngai bien nabangi ngai epuis soki eza motu okende kobundela mboka pena bien bien oyebaka motu ozolinga na mboka banini bapesi sujet boye ezali bandango bande bandeli boye asuti okotuna de quelle révolution bozoloba bonabo mais soki oza kongo oyebaka déjà ke makambo mabe esala sur tous les plans avec a Congo donc okosala révolution sur tous les plans soki eza congolais oyebaka makambo mabe esala makuna c'est sur tous les plans kosala révolution donc oya okota sute mpona tuna ndeko boexplike nga boyebo boexplike nga boyebo oyo eza neti donc sujet wana eza na fondement moko te bozolobela yango wana en tout cas ndenge na juge yo ndenge nayi kopose la question wana eza pe première fois te sina yoka bandeko bapesaka sujet moko wana mais kaka ya bandeko na biso oyo eza basala émission lelo mais oyaka po opose la question moko comme si ondire makambo azo eza na tina te bien eza sans structure alors yo nde pena de oconstate eza sans structure mais pourtant makambo wana lelo bango ezaka bien tukope likambo ya lelo mais en tout cas nasepeli na ndeko na biso ya bosaki oyo explike yango très très bien mpe bamosu ngai na makambo so naloba yango naloba yango pena avec trop d'émotion donc nanga na bakande ebele moni ngai pena nameka koprécise ebele eza te nasepeli na ndeko moko abengaki aexplikaki révolution oyo ya 2011 ezali mpona boye on fait ça elo nanga précise ka yango wana en tout cas il faut totelema mpenza mpenza na ndeko mosusu bazomona kaka ke mbele na biso wana ndenge eza wana tosala kaka nini tosala kaka politique tokende tovanda tosiege tolobaka ndenge baninga mosusu akei kuna bato biso bokende na banini wana kuna tina baparlement na bango mais bayoki te balati bacravate bakei mais lelo makambo ezolekana kuna ece baokoresoudre yango mais c'est pour dire que violence à comprendre na niveau makambo ezali il faut que bango kale na likambo boye po baévolue te mais bato ezocomprendre te eza mpe na neti lelo toujours faut tosala révolution mais nasala oyo bazoloba non ate makambo ya révolution eza te toke kaka devoir leur démontrer ça na bainstitution etu mbongo na biso ndenge eza wana tabila te ntango na un likuta ablaga kongo na un likuta biso toleka la cravate po tokesala mindele tosala lobi toyesa bango ke te boyena biso nde so totekela bino mpe na $10 mais milinde fo bazala bazoba ye asembeli na un likuta ye otekela ngo na $10 na okendeka ta mosu atekelanga na un likuta yango na réalité ya mboka alors soki eza eloko na yo osala nini il faut obundela yo so na ndenge ya makofi po réalité yango wana azwi mboka ateki balindele sikoyo biso tozokende mpo na mindele no toningi biso toza ndenge mona bino toninga ya démocratie basekaka biso mabe biso pene totema tolata nge na rwanda tobimela nzela tobimela nzela toloba tibazosala biso eloko na biso mpo babotela biso yango mais soki toke na systeme yango ndenge ndeko nanga moko toko précise awa tozobinga bambunda na bango titi bamorobeta yango ti mokili kosuka tosika sa eloko moko te donc lelo yango na ezaka yango wana papa merci beaucoup bye merci merci ndeko merci na maloba sikasika wa mbutapwati yo pe opemika mwa mingi ebongaki olakisa biso pe baexemple parce qu'il faut tosinspire mpe na baexemple ndenge eza koleka na kati na mokili toza na likambo kuna na Islande esalemi media nye balobi eloko te bato mpe balobi te bajournal occident bakomi te mpo bamoni na katikati ete ezali exemple ya mabe soki ejwami na bato mosusu mokili ekufi système nyonso ekufi nzoka nde esi ekufaki nango etikali kaka bakunda yango liboso mbutapwati na nsima automatiquement mbutazambwana ojwi ya yo micro bongo tozongiseli bandeko
Merci beaucoup, Papa Robert. Nalina complété pour l'andécolanga tout à l'heure, qui est très bien exemple à Pessa, qui je suis tout à fait d'accord avec lui. Et Papa Nasomu Kouloupa, avec tout le respect, et l'Européen Pessa qui est comme exemple, n'a pas d'accord, sauf qu'il y a une nuance. Au bisoto tom susu, au yabo il reconnaître à l'écart vite fait. Et amis que biso ba congolais, to comment qu'on le normal, to comment qu'on utilise la normalité. Et ça c'est une réalité. Parce que ceux qui les lobent à tout baser à sa photo devant Tour Eiffel, ils en ont comme souvenir, mais ils allaient comme influence par rapport à ma frère Nabango Moko au baza place au Tour Eiffel des States et pour n'a commis peut sa moi image quelconque. Les lots c'est vrai, et belé va ça ils sont devant Tour Eiffel parce que c'est démodé, mais ils le font devant ma place Manabango, devant ma kit Nabango bazone à crédit, devant ma voiture bazone à crédit. Et pour nous impressionner toujours, maintenant on va ça la paix devant Nzungu, na bambette, na ba toilette parce qu'ils allaient na wo et lokomoko. Donc dès qu'on a la raison lokonoba qui tout à fait selon moi, ils habitent sous ça montre le complexe, ok? Et là vraiment on a raison. Pour la koleka, papa ngai Robert, au moins l'islam on a appelé ça comme exemple. Malheureusement, comme toujours, tout ça a un problème, il y a compréhension, il y a communication. Et chacun comprend de sa façon où il y a ligne pour comprendre. En fait, c'est ça, mes amis, erreur monnaie, parce que ceux qui n'ont moins examen, ou comprendre question T, ou commis réponse, comme là, ou katani. Alors, on appelle ça comme exemple, pour nous connaître ça bandeko. Où il y a réclamation inutile, na oba pleurer chacun pour rien, que pourquoi na ba TV ya ndele balakisa information ya kongote ya ngona linga ko lakisa bango que même na makambo ya mindele ya ba voisin na bango quand ça les arrange pas ba ko lakisa ngote mais ndeko moko ya kokota tout un espoir ko attaquer ba intervention baninga a traiter ba tout de fou et à lobby que ça exemple on peut ça te pour na ye mais ngana on a exemple mususu on peut ça exemple ya Iran on appelle ça toujours l'une des révolutions pour nous vraiment admirer le monde. On peut ça par exemple le la révolution à Venezuela et puis là il y a beaucoup à développer là-dessus et ça même Babylone parce qu'il n'y a pas longtemps quand gauche avait bon il n'y a pas longtemps ça fait presque 10 ans déjà il y a qui passe les coups d'état là-bas impérialiste mais le peuple s'est levé parce que Hugo Chavez a été leader ou à Solana peuple ou à Yébis à quelle nation Bush a été diable devant tout le monde. C'est quelqu'un qui communique avec le peuple, c'est pas un mouchard, c'est pas un peureux, c'est pas un minable. Voilà. Alors quand on trouve ça par exemple Boué ils allaient trop sur comprendre ou à traiter batouba fou mais maman n'a pas koloba malheureusement tout ça le niveau mon côté à compréhension ya makambu ya maman n'a pas dit ko pesa par exemple mususu et belé ba koki ko zo pe lokola folle mais que ces ali nani azali pena véritable fou au moins il kambuka ka le même de quoi c'est qui ça pour la expliquer bateau et autant musu basé na erreur pour la ko induire baninga musu na erreur likambu ya Grèce na Espagne botangi wana que non mindele ba su na mbongo te mais il y a ignorance na compréhension makambu ils allaient pena vraiment na de contre biso quoi mais tout le monde sait ceux qui savent vraiment que le problème avec Grèce c'est un problème avec spéculateur et là je vais vous renvoyer au système monétaire où ils ont établi dans Mokili qui a été changé na katikati ya 20e siècle pour couper sa avantage na ba banque pour dominer sur l'état mais ceux qui bino biso ba misu to makambu ante ou quoi ko ba n'importe quoi qui ba minde ba na mbongo te biso to za na mbongo to fabriquer mbongo wapi même matière to za incapable de transformer yozo to ba na mbongo te ba za mbongo pa na biso les blancs ils fabriquent des papiers qui viennent vous donner en main et biso ba imbécile to zo ndima yango to zo mona yango danser or que yango te mbongo lelo ils ont représenté sous or te balongo la déjà or na banque ba bomba en place mususu balongo la vision wana ba comme ça or ba remplaçant on a devise et ça l'idéologie moko inutile parce que beleta mususu ba ya ko bunga sur la développer là-dessus mais pour la kozonga ceux qui le ba mboke belé ba na ba dette et ça parce que ba gouvernement la ba incapable mais ali parce que ba spéculateur ba sali en enco donc système monétaire ou tout ça na lelo et ça valable te zo ko ça ba na problème comme système politique na biso ya Congo ya lelo et ça système ngo ezali valable te et ce code sabatu n'a pas problème et c'est ça où biso
tolingi ko expliquer bato. On comprend tout ça contre personne. Si personnellement moi, ceux qui dans le but que nous sommes leader pour le peuple congolais, et ça c'est normal. C'est vrai que nous sommes leader na bango, maintenant on tout na bango. Résultat leader on a depuis 50 ans que nous sommes indépendants ces années, zéro négatif. Donc des leaders politiques, parce qu'on a parlé sur bango. Tant on tente vie à monter ça la politique te batumsu la botika la politique c'est pas ça là bango ça là maintenant to botika bango te parce que baza ko boma biso ba existence na biso en danger. Alors pour revenir dans la révolution islandaise papa nanga et ça qui est le mot simple ben ça la réforme roboé pour la obliger citoyen tout islandais à foutaka 100 € par mois de plus na revenu na pendant 8 ans pour la fouta dette extérieure. Alors, bah, Islandais, comme, bah, ça là qui, parce que les pays, déjà, ils ont la tendance très verte, hein, bah, tout, bah, ebi, bah, ça qui déjà bien organisé pour répondre contre l'eau, on a, bah, qui voté. Qu'est-ce que le gouvernement, ça là qui a béni, bah, on a référendum, bah, boy, qui voté, bah, télémi, bah, ça li, révolution, de la non armée, pacifiste, et que, bah, longi. Na minute, parce que Islande a 320 000 habitants. Na minute, bah, binisi 1000 candidats comme par représentant du peuple ou bavana qui ba yokana pour bimisa constitution la bango selon bango. Tu vois, or biso tout ça ceux qui 70 millions, bozo bimisa 500 députés. Donc il y a un système politique où bozoa kaka kozwa quelque part et ça va avancer biso n'a rien. Tout changer le système, s'il vous plaît. Et le système, on ne le retrouve pas que dans la politique, mais on le retrouve par-ci, par-là, et d'ailleurs partout. C'est ça, contribution dans la. Merci. Mama ya mwasi makelele bete vrai mata. Songi ya mama na yo. Alonapa ya mama na yo. Aloyenge ya mama na yo. Abuzoba ya mama na yo. Kusaka, grand frère propre. Obominga ya njoto, kasina moli mote. Komanda sube yo, obominga ya njoto, kasina moli mote. Mama ya mwasi makelele bete vrai mata. Songi ya mama na yo. Alonapa ya mama na yo. Aloyenge ya mama na yo. Abuzoba ya mama na yo. Ibe kuku. Mukulu komanda mukulu Samuel. Mwasi ya kitaka mwasa mitoto. Mwasi ya pepe basa ba defense. Mwasi ya kitaka mwasi ya barangine. Oya monene alula na ye kongi. Kebaka mwasi ya menkoso mwasi ya songo tobo. Baka mke ya lemba bako mama lese pase. Arizo wala ya tambe. Ibe kuku Samuel. Maria mama na Yesu azalaka mungala o. Judas yatekaka Yesu azalaka nerwande. Joseph papa mabokoli azalaka moluka e. Jean-Baptiste azalaka nekote. Papa na elimita mama lokele de kakofi. Pierre azalaka montetela o. Thomas azalaka mokongo e. Ata ofirika izoba ese oebini boyama. Salumu ofirika izoba ese oebini boyama. Mablokoto zoma yanda kotoba kisaliba ekosi ata. Mablokoto zoma yanda kotoba kisaliba ekosi ata. Ibe kukula nana golo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamae, kuda kuda. Olalaki na bosolo. Mamae, kuda kuda. Asipiki ya kawale. Mamae, kuda kuda. Olalaki na bosolo. Bisaple branché.
Lerisa ya solo to pesi maloba epai ya papa Zambwana mpwete toko continuer. Il faut to bongo la Congo. Congo eko bongwana na ndenge nini? Mbuta Zambwana maloba mboka yo. Suka ata oyo comme très limité ko loba ko rapide poto profiter na temps. Alors, situation ezali a poto ko lobera na considérer révolution. Tout a été popularité, ton nombre, ce qui est trop large, il y a pour se présenter na manifestation sur la révolution, CXP est allé na mingi, que moi groupe amukeka même si cause bazako ya na ezako yebana bokolo bazana raison non, il faut mutunyon sans la engager ceux qui réellement aux allés concernés pour aux solution na problème na yo. Mais groupe ezako quel que soit le cas succès et kotika la cause à la tête. Alors, bah, message, tout allez copier ça, on passe que vous allez enregistrer, bah, tout bazali, kolanda, on a Congo, bah, mon côté qui a route na diaspora, bah, c'est la moutou, mon côté qui a route na Kinshasa, na Butembo, na place tel, akoya ko libérer, to koya ko loba en faveur à peuple. Il faut yo moko peuple, télé, yaka, piquement. Pour le faire, il faut information et passer la vraie information ya koyeba d'abord cause nini oyo yo za ko bimela po ya kosa la révolution entre autres na cadre mabele na biso na Congo pour un Congolais azokanisa ke pays nyo seza na stable na ba 9 régions. Il faut que région oyo ezali toucher ville oyo to circonscription Rutshuru ezali toucher kota et batu bayeba que signifie Rutshuru nini ezali wana parce que pour un Mukongo, un Muluba, bana ya kati, bazoka quand on voit Rutshuru, moi village moi ka ba fermé ka kazawana, c'est vrai, il y a presque kaka ba bilanga ba pasteur, ba saka ba bani na ba zawana, mais on a obligé yo scientiste, yo ingénieur, yo géologue, yo ya ko bima clairement o bana kopesa l'information na peuple ayeba ete Rutshuru ezali levé à est na biso place mo na biso utaka, mais grave encore Rutshuru, ça c'est l'unique région dans le monde. Et ça couvrir 9 volcans. Oh, jusque là, tu es incapable. Ya ko yeba ete na tangu volcan et ya ko pesa ba crash na yango ko bimisa ba moto na yango. Ça peut générer du tourisme ya ko sakana te kaka. C'est un pays. Près. Rutshuru, il y a des volcans qui sont actifs. Touriste ya ndenge na ndenge ya de se vivakala moko kana tourisme Vatican na tourisme turu yeba na ke ezali rift ezali grand baki mabele de gauche à droite et passe la place wana po ekita ba volcan oyo e ya ko chauffer monde ça été Rutshuru eza mwa place moko kaka tokoki kosala ba patate douce na biso ndenge tomesana kaka boye soki bazwi yango bacontrole yango qu'est-ce qu'il veut dire Rutshuru niveau ezali bamakambo oyo ngai na yo toyebi te bilo importance ya musapi oyo balinga babota ye ya lokolo balinga bakata ya Rutshuru tellement avec une cause, avec une juste raison, il y a pourquoi je dois me battre pour être Rutshuru nangai, bazong selangai. Mais quand nous venons seulement pour dire que est batake yango, kutu baboteli Rutshuru, et puis ozako yeba, qu'est-ce que signifie Rutshuru te? Ni nezako représenter, combien riche batu bakozwa Rutshuru bakozwa na monde,
na ba minéraux na ba colta ezali wana tout ceci eza kosala ete je suis en train de condamner sévèrement bambuta nyonso ya opposition politique bavandi na bandako na bango pour ne pas venir expliquer d'abord la cause ya révolution. Il faut toyeba bango encore tozokenda suka mpona yebisa bino ete révolution nyonso ekoki jamais kozala programme ekoki kozala kaka étudiant moko kaka babeti ye campus nkindo etolaka ni bana batomboki et puis pe kini nyonso pe etelemi to na Lubumbashi n'importe où partout au monde mutu moko a programme révolution atikalaka kozala te totanga bible to mona ba révolution esalima provoquée par des guerres seulement. Donc il ne faut pas qu'on s'attende à une organisation moko sinon que corruption place contre la yango to mona na diaspora batu lobi bazali kopela moto na ba combattant lelo baza suko bimate parce qu'ils ont touché la corruption basala ki lobbying. Donc babiloko boye ngai yango naza ko continuer ko insister et to tanga pe ba livre ya batu ambuta nyonso basala babiloko ba Che Guevara poto yeba comment révolution ba koma et puis pesa penini solution kitoko. Donc tant na biso comme très dangereux peut-être ba minute mike ka to pesa. Alors avant que na pesa malobe papa mukolo na pesa instruction ki to na 5 minutes ya ko manager. Ya solo deko bandeko banso bazali kolanda radio lisolo.com na radio pe na television boye bete tango ngonga esili mbongwana ezali musala mukolo mokote ezali mukolo na biso ya mukolo nyonso oyo tozali kosala epai o telema ndenge debu congolais elobiami. Alors tozali kokende tango esili na tikali kaka na presque 2 minutes 5 minutes ko tozali trop parce que tozong sa maloba epai ya mbuta zambwana mpwete akoka ko désamorcer na pesi mbuta ndompe 1 minute na sima mbuta ndompe tozong sima lobe pa mbuta zambwana mpwete akoka ko kata mpoke oyo tozongela ngo peut-être lobby bandeko banso baye balandi biso mpe baye bazali kolanda bolimbisi ngonga sengonga na radio tozali ko tika na mwa ngonga muke mbuta ndompe ozana 1 minute na sima ozong sima lobe pa ya mbuta zambwana mpwete toko wa kokende lobby tokutana na tango malamu. Matondo na bopesi maloba oyo opesi ngai ya solo soki liloba suka o na koki kopesa na ngonga mukewe etikali na koloba ete biso bana Kongo esengeto yebake Kongo ezali mboka na biso mutu moko koki kobundela Kongo pe mutu moko koki kobongola Kongo te soki ezali biso moko te tala esika biso nyonso esengeli toyika mpiko biso nyonso tozali pikiliki pe bondimi bososoli mingi bolingo ya mboka na biso tolemba te Kongo ezali ya biso tokolonga mbongwana ekoya soki biso tolingi ete mbongwana eya baoyo bazali kozela ete mbongwana ekolata makolo na yango soki ipai wapi yango ekutani ezwa nzela fiataka ekoma tina kati na Kongo na koyebisa bango ete batika kolota ndoto pona suka na koloba te lipikiliki na kati na biso nyonso tika ete tata nzambe ya mpungu tulendo aza na biso nyonso wana na komi na suka matondo na zongisi maloba pa mbuta zambwana malobo mboka yo pona clôturer tango esili pesa na mama Matimbundu atombo la conclusion. Matondo, Mbuta Zambwana, en tout cas, c'est pas une invitation. Non, je pense qu'il en a qui la seule été invitée. La preuve, tous est belé à quoi intervenir. Donc, en fait, une révolution, Ezali, donc, Tougoro Loba, un certain nombre, il y a Batou, Oyo, qu'on soit les devants. Mais, n'a-t-il 3 fois, mais, ezali eloko moko ya stratégie to ko dévoiler ngo boete surtout na terrain autour loba et biso tem tozo gérer en Skype ezali enregistré ba koye ba qui dit quoi quand et comment et mis depuis wapi donc esengeli tokutana to vanda ezali tetos à des millions. Mais donc la petite impulsion et le ça là qui va et ça l'a suivi par des millions et des millions voire des milliards de personnes
eutaka nango kaka na bato moko restreint. Nga na kokoloba nalingi nazala bien nalingi na faire partie na bato oyo balingi effectivement bazala sur le terrain. Je le dis, azali mère de famille pour l'instant, nazala 3 enfants peut-être bien na ba projet nalingi na bakisa bana, mais na oyo nazala bango nalingi na tikela bango eloko moko ya mieux, eloko moko esala que descendance na ngai ba vivre mieux que mes ancêtres. Depuis bakutana mundele makambo bon wana na ndenge moko ya négatif pour na biso descendance ndenge to botama boy. Donc il s'engeli to bongola makambo to récupérer les affaires ndenge zalaka to sala masolo na ndenge na biso moko. Donc selon nos à bas la francophonie, à bas système nyok surtout impérialiste, à bas tout ce que vous allez à bobi sauter. Alors Boutazambouana, on a prête. Tout le bâti janvier. Oui, la place. Merci. Oti kolanda biso awa tika ete mutino sa prier pour na Rutshuru, un pays très puissant à 9 volcans les plus riches, les plus actifs du monde. Rift babengango Grabens wana eza place moko te na mokili kaka na Rutshuru. Soki Congolais opère de Rutshuru. Alléluia, alléluia, alléluia. Okoka Rutshuru bakokomisa yango. Pas extra. Tika samya punga kulusa kumuneka kulukeba. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango kokilelo mbete l'ennemi. Banguna na ngai nyonso balati confusion. Kosala bango ezalaka nde ngai nalimwa. Bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango. Batelaki ngai mitambo na nzela mpona na Lisolo. Alitrasa na ngambo na biso. Allez, tu peux nous la victoire.